Oui, bande Kobalandi, Mbote, Bisika Nyonso Bokolanda Biso, malgré Mboka Congo, monde ya politique Mboka Congo, ezana dei tokolela. Nenge tolela papa Tshisekedi wa Mulumba, nenge tolela papa Mondo Simba, nenge pe tokolela papa na biso Pierre Lumbi. Aza parmi oyo ba telemaki ko former génération na biso, génération montante oyo tokolinga tokozala pe na souci ya mboka na biso Congo kende liboso. Restauration état de droit ya solo ezonga ndenge ezalaka kala. Lelo toza bon le 19 eza mokolo oyo papa na biso patriarche mentor ya biso génération montante ata yo kolanda soko koboya ngana ndimi que papa oyo na 1992 vers les années 90 asaka quelque chose na biso ba congolais tous la éveillé éveil de conscience congolais papa Pierre Lumbi yanga moni mokolo malelo banana bandaka mikolo tukoleka page noire pona papa Pierre Lumbi lelo eza mokolo oyo tozo ko tika ye na lilita et pas oyo biso nyonso tokutanaka ato boyi ato za patron ato critiquer ato lobby ndenge bo mesla ko critiquer ko loba ko finga suka okosuka na chaussette veste na kata serikali na libulo okende yo moko ata boye 4 millions de personnes okosuka yo moko quelque chose ba honneur ba poste okipa liwa eza nzela moto nyonso tout tokitaki kuna na clinique clinoise et pas wapi depuis mortel ya papa na biso patriarche secrétaire général ya parti ensemble o ekambamaka na président Moïse Katumbi papa na biso ateki zolo likolo tokitaki kuna bokomona descente na biso na clinique clinoise botala que Pierre Lumbi azaki vraiment un bon politicien modèle bolanda bongo descente na biso kuna na clinique clinoise. Papa. C'est comme ça que je vous dis. Nous avons un ordre, maman. Nous avons reçu un ordre. Vous m'avez déplacé pour la maman, ça dit quoi de papa Pierre. Je me suis déplacé à cause de ça. Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Iwa ya devant Pierre Lumbi ezali lokola kati po azali monument monene na bitumba ya mboka na biso toyebaka azalaki parmi la période ya patronance nationale bato oyo babungisaki dictature ya maréchal makasi basukisaki na kozala ministre atisaki bilatere na moment ya démocratie ya komba démocratie oyo azwaki makasi mpe monene oyebeki azalaki conseiller spécial ya M. Kabila comme chef de l'État mais pour la raison ya komba ya démocratie ya koboya ya changement ya constitution il a démissionné de ce chef du conseil spécial parce qu'un conseil spécial a la vice-président de la République. Il avait beaucoup de pouvoir, mais il a renoncé à la privilège, l'intérêt, l'honneur pour s'attaquer à la CRC, pour s'attaquer à l'intérêt à d'autres pays. Nous avons le président Pierre Lumbi, puis ils ont fait cette spéciale pour la musique, le bruit, et ce qui nous savons. Pour la démocratie. N'a pas pu avoir ta contradiction. On intérêt à la population parce que la population a la constitution et la changé. Donc il a candidaté, il a fait le troisième mandat. Donc il a pris le risque de renoncer à cela. Et autant de ça que c'est un homme de conviction. Évidemment, là, il y a comme
l'honorable Pierre Azalaki directeur de la campagne lequel sita moyeki ke kokoki olingi akufi asalaki tutu azoloba bolamu oyo esalaki ye na ye directeur ya campagne moko ya convention organisée ya kosasali mpe bengi etumba depuis conférence nationale souveraine basalaki elongo donc ezali une grande personne kati ya komamba mpona malamu na mboka na biso vraiment toye kohonore ye présence ici mpona kolekisa moko na biso na kati ya komamba toye déjà parce que Salinae, Papa Pierre Lumbe Azalaki, directeur de la campagne à Bissau. Comme notre côté à Lamuka, nous avons travaillé et on a appris à respecter la fermeté et la clairvoyance. Nous avons un président important, quoique le président Martin Fayou absent. La marque de notre présence pour notre accent qui est exemple de abonner mingi pour mboka avec mokolo ya zokende il faut biso nyonso toya kopesa ye. Merci mon travail, mon père aujourd'hui, la presse de côté en tant que plateforme, la presse en mboka, personnellement. Fortement touché parce que tout ça pendant la campagne électorale vraiment sérieux, serein, la dimension et un phénomène c'est un stade il faut aller lentement, sûrement, la victoire est certaine. Donc, c'est un regret, malgré les conditions sécuritaires, malgré la pandémie, il faut tout rappeler tel moment, il mérite ça. Souvenir, c'est un peu général. Souvenir. Yo atatu moko ya bana oyo batikali na parti mwini oyo na bebu kamba tongezwa réaction. Non, ndeko moni lelo eza mokolo ya mawa mokolo ya pasi parce que moto azalaki rassembler moto azalaki moto ya pe moto azalaki kosala nyonso po ke mboka ya biso ekende malamu akei mais akei atiki bato atako tokozala lokola ete atako bato bakosala lokola ete mais bato bakokende atako bunda etumba na ye moke ekende. Vraiment, les lois ya mokolo ya mawa, mais ya mokolo tokobeta nde maboko parce que c'est un baoba qui vient de tomber, c'est un grand qui vient de tomber. Eza énorme pasi makasi pona poka na biso surtout pona opposition. Souvenir. Soki na bina banda koloba souvenir awa nasi tokosala tabajo parce que nazali oyo ya mwana na ye abanda kolinga ta mokolo moko te na mekobenge président. Pona ngai alobaki yo za mwana wa mwana onatie na makolo na ngai nalakisa yo nde basaka politique. Donc souvenir moko ya munene na kotika na ngoli loba moko aloba na nga alobi omoni biso ba politicien biso bato toko kamba moko lobi toko matour na yo ko travailler jamais pona yo moto akomaka mokonzi akomaka serviteur. Donc les pouvoirs service au commune des serviteurs y a peuple. Donc il y a mon qu'on a pris koloba yango wana et je pense que to perdre mutu munene ba souvenir eza ya epelé. Je me souviens une fois to banda pour ça là pour préparer marche. Pour préparer marche pour la koboya 3e mandat et na kati ya préparation yo yebika ka ba jeune mususu bazala ka ba jeune a loyenge ba bi non po eloko ekende malamu il faut bise tumbama il faut to sala boye abandi olé abi la jeunesse vous n'avez pas encore compris babi obino bolingi ko bebisa
eza ya mboka siko soki bino mo mpe bokomi na pouvoir bokoluka susu bosomba olie mbongo wana bosala nango les sociaux bosala nango so eloko mosusu vraiment on vient de perdre un barbare que son âme repose en paix. Sur les années, ngai personnellement naye baki yerundi 1985 nde kombo naye nayoki yango epai ya honorable Kanana Tshongwa Nangale de 13 parlementaires atangelaki nga kombo naye ya yambo et c'était ndako ya petit frère ya président Tshisekedi ye pe auti ko professeur Toussaint et il dira que azali parmi bato bazo kubunda pour la démocratisation ya mboka mais biye aza mutu ya société civile. C'est pour la première fois en 85 naye kokuta naye après à 90 avant 90 et tant que toujours préparé la conférence nationale souveraine après nakei tant on a commis un gouvernement implicable tant que j'étais parmi bato oyo bakendaki kotala ye na délégation ya baancien ministre bauti kolongwa po tozwa baunanimité na biso. J'ai retenu quelque chose de très important. Il dira on doit faire vite pour que bozwa bato wana bino baimobima wana baunanimité de sauté za toana bino parce que biso tozalaki awa ici quand on a fandi bino bozalaki ya pas très longtemps les hommes passent et l'institution reste donc il faut continuité à l'état. J'ai senti que c'était un homme d'état mais c'est triste que tu le bela bato ka tango muta kofi mais c'est quelqu'un quand même un homme d'état à partir du jour où on a quitté. C'est quelqu'un qui ne voyait pas, il dit que les lobbies sont fans de mais lobbies que les bateaux sont pas mais tout coup bloquer les dates. Et puis na yeko yé paye na période où tout comme ensemble pour le changement, les acquis président bureau politique, les acquis membres de bureau politique, puis secrétaire général adjoint chargé la politique qui n'a pas plateforme. Donc, pendant qu'on travaille, c'est quelqu'un qui était ouvert. Je regarde de lui l'image de quelqu'un qui était ouvert, à l'écoute. Zaki Mukolo, mais Abanda Koyoka Bébé. Mais ceux qui aussi au lobby, mais à PCP point de vue, comment les Zaki n'a un bagage, mais il n'a connaissance. Il connaissait les joueurs et leurs jeux. C'est moi qui connais. On va commencer à dire que nos derniers matchs.
Merci à Dieu le créateur de l'univers pour avoir fait Pierre Lumbi au Congo et l'avoir envoyé en terre congolaise pour réaliser une œuvre sociale et politique de référence, un véritable appel aux politiques et aux élites de ces pays en faveur de la vertu en politique, de l'éthique dans l'action, du bannissement de la voyoucratie et de l'élévation de la nation congolaise à plus de dignité et de justice. Merci à la famille biologique du camarade Pierre Lumbi qui a accepté d'accompagner la vocation et l'engagement du mari et du père au service du bien commun, consacrant son temps, ses meilleures énergies et ses ressources à défendre le bien commun, l'idéal de solidarité et de justice dans une vie qui n'a pas manqué de frustration, de privation et de sacrifice. Persévérant, déterminé, convaincu de défendre une cause juste. I thank you for wiping tears from my eyes. I give you praise. And I proclaim your majesty. And I lift up my hands. Excuse me. That you came from heaven. And I said, Et avec tous les présidents qui vont l'accompagner. Je me dépose. makasi ya motosi otikalaka makasi ya suka obilengo nyonso elalaka otikalaka elembo moko elonga na mayele ya bazoba nyonso koloma atango oyo motema elebi moto elobi te foye olobi liposo na moto te liposo na ngai alisa ngai na ya motema na yo ebongo ngai nzambe nakokomisa mai na miso na yo mai ya kokela lelo mai ya miso na ngai kati na ngai mai na miso na ngai opongoli yango opesi yango kombo mosusu mai ya komela esengo edoni motema na ngai. Nous allons inviter Madame Payoulou à pouvoir s'incliner devant. Oui, il y a beaucoup de choses. On appelle les liposo na yo mokonzi mitemo ya kukana kukana ozongisaka lokole lokoesika na yango Nous allons inviter maintenant le parti politique MSAAD à pouvoir s'incliner de côté de la chaise. Londo
sa question. Je l'ai à moi sur la sécatala. Nanya le bébé au tika dans la face. Aïe bien ça fait wana teo. La banda. Les enfants, les tantes et les oncles, on sera à leur tour de pouvoir aussi passer. Nous accueillons d'abord Maman Claudine Péjakilassa et Jela Lungi au nom de la famille restreinte. Nous demandons aux membres du parti et aux autres qui se sont déjà inclinés et qui n'ont pas été cités, s'ils peuvent commencer déjà à nous aider à libérer pour qu'on n'ait plus de place pour d'autres. Et maintenant, c'est la grande famille Lumbi, les tantes, les oncles, les nièces. Président du Sénat, les honorables membres du bureau, accompagnés des honorables sénateurs qui sont ici présents, vont déposer la gerbe de fleurs au nom du bureau du Sénat. La gerbe de fleurs de l'administration du Sénat sera déposée par le secrétaire général du Sénat.
ce qu'il a fait pour ce pays, tout le combat qu'il a mené. Et voilà. Lingala Naiki Kotala, Arakulitu Nabiso, Tibiso. Toyibani depuis à la Kologana, à la conférence des Nations Unies, qui est très actif, tout ça. Il y a moyen à mon avis, il fallait que c'est un hommage à Souka, pour le voir. Parce que ça, c'est un bundi. On n'a pas de démocratie dans le monde. On ne peut pas ngai nakolo bateke na ebaki honorable Pierre Lumbi Kala ndenge bato mosusu bakotémoigner nga na linga koloba oyo nga na yebi. J'ai connu le vieux Pierre Lumbi ntango alongwe na conseiller spécial ya chef de l'État en matière de sécurité nde place na yebi ye oyebi kaka soki moto abascule na opposition mingi tozalaka na bango toyebani na ye. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai retenu de ce vieux jour moko toza na manifestation moko na envol oyo ya Delice Sanga vie wana azoloba maya miso ezokita ye na miso alobi age na ngai obokanisi nazoluka lisu poste nini eloko ngai nazobundela nango eza ya ke totikela bino un Congo meilleur. On déplace un peu ça. Pardon. Pardon.
boyende ezalaka bandeko balandi oyo baleli ezalaki bongo papa na biso Pierre Lumbi kuna na kini kinyas bolandi ba témoignage ya ba député ya ba président ya parti politique ba sénateur et puis ba yimboka bana Congo baleli papa na bango Pierre Lumbi ba congolais bolanda biso donc na ko sala une page noire spéciale Pierre Lumbi mais deuxième partie zali bolanda chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yaki tina cimetière kuna na nouvelle cité place à Kundama tika te kimi a Kolonzambe ezala na bino nyonso bolanda ki biso to kutema ko malopi